Matondo lisusu ya kolanda biso lisusu na mokolo mwa lelo tata mama esiko zwami na kolanda émission ya éveil ya conscience émission ekelama na kolakisa moto moindo mingi oyo na kati na mokili ayebite bisika nyonso kotambola moto moindo kolia ya pasi kolata ya pasi nyonso eza ya pasi esika nyonso moto moindo avandi semole ezalaka kaka ya bobola ya bosoto nyonso moto moindo asalelaka na kati na mokili esengeli kaka loposo pe mbe asalela ye toyebite nini ezala la base ya babiloko wana nyonso nde na mokolo eza na bato moko batelemi lelo na pleine 21e siècle na tina ete ya kote ya bato moindo boko akolamuka o lelo mingi bazomi na kati ya religion africaine religion ezali na bokambami ya mfumu kusu ke muzala pana na ngola elongo na badisciple na mingi o baza na kati ya religion na nde lelo toponaki moko ya badisciple na ye ya mfumu kusu po tosolola na bango kolandela pasi ya moto moindo nde toyambi lelo moko ya badisciple ya mfumu kusu na komo ya ngunza lobola lo ilondo ngunza lobola mbote na biso mbote koko tambi mbote na bino banso bande ko balangi obisika bozwana ngunza lobola ezwi penza mwa temps na message na bino ya mokolo na mokolo kwa kotalisa bayindo ke bayindo esengeli balamuka mais bana bo bandali wana kino lelo ngunza lobola moyindo kolia kaka ya pasi toyebite est-ce que moyindo aza mutu lokola batu nyonso to moyindo aza auxiliaire ya batu soki moyindo aza moto lokola batu différence pour na nini kokozala nyo donc mutu moyindo ngata mutu bazalo ka simple consommateur téléspectateur baninga basali ya consommateur kaka o baninga basali ba raison peut-être zaka nini ngunza lobola matono mingi ndeko tambi na lolenge bobengi biso lisusu ete tokoka kosala manaka ya kote ya moto moindo mpe ya kolamusa ye na kati ya pongi nde wana motuna na bino ekozala ete mpona nini moto moindo azali komona na te lokola baninga bato banso amonani lokola eloko oyo ezali na se ya bato mpe azali kotia lofundu ete ye mpe azali moto soki azali eloko motuna mwa bino tata tambi mosali motuna molamu mpenza kasi tokoka koyanola yango mpenza te kaka na émission moko ndenge tozosala ezali motuna oyo eyano ekoki koya na baémission ebele yango tozwaki likanisi ya kosala mokanda moko oyo eza ebalani mpenza na motuna na bino mpe mokanda yango titre nango ezali l'homme noir homme ou sous-homme. Donc le noir d'Afrique, titre ça dans le Potobo, le noir d'Afrique, homme ou sous-homme. Nde wana tata tambi na kati ya mokanda wana to meki mwa muke kubunda koyanola na motuna na bino pamba te kuna na kati ya mokanda mwango totali siboye yambo te batu nyonso oyo bazali kodondwa lelo yambo te badondwa pe bamona na bato miso ba bato moto oyo adondwaki pe akambaki mokili mwango ezali bongo moto mwindo donc moto mwindo azalaki penza mukambi ya bato amonanaki penza moto omiso ya bato pe mindele ndenge bozomona bango lelo bazalaki bongo biloko omiso ya moto mwindo tatata ba chinois mokili mobimba ba arabe bazalaki obokambemi wa moto wana motuna na bino ekozala certainement ete kasi ngunza oyo zoloba na réalité lelo ezobala na te le roi des mondes bokeseni comment fait-il mutu akambaki mokili lelo akomi lelo eloko ya bato peu importera même na sous-vêtement neto za awa en pleine 21e siècle bato mayele bato nimboka mais rien ne marche na kata esika nyonso bayindo bafandeli matono mingi tata tambi kaka ndenge tutaki kotalisa bino ete moto mwindo na tango azalaki kokamba mokili azalaki likolo ya bato nyonso azalaki bongo maître ya bato nyonso na kati ya mokili ye moto alakisi mindele tindenge ozomona mindele bazodondwa lelo bazalaki biloko epai ya moto mwindo pamba te tango yo ozoyoka ke bana Israël bazalaki na bombu epai ya baégyptien mwana mindele babombi
nsoka bana Israël bazalaki na bombu epai ya biso bato mundu pamba te Egypte ya kala ezalaki bongo Egypte oyo etongamaka na biso bato mundu. Alors kolandela bileko bya tango eye kosala ete moto mundu tango azalaki kokamba mokili kuna na kati ya Egypte ya kala azalaki akomaki na lofundu akomaki na lolendo komona ete yende moto aliki baninga na mayele yende moto azali kokela ndenge moko kaka osali komona mondele omui mwalelo mondele asondi mateke moto mundo asa moto mondele asondi mateke moto mundo yepe akoki kosala pamba te biye moto mundo aso akoki kosala lelo ezali komona na tete zo kokomi bongo basali ya biloko mindele bazo sala mais biso moko batu mundo tozo kela lisusu te yango mondele azondi na biso te yango pe na tango ya kala moto mundo tango akomaka na niveau oyo mondele azali lelo na Egypte antique tozali kokonza bato ba mindele alors moto mundo azaki susu kondima te ke mondele paza mutu moto mundo tatata bakomaki na niveau ya ko baptiser mondele Mundele pour que oya ko vivre na Egypte antique il faut zwa kombo ya moto mwindu yango okoyoka Abraham asaki na kombo na oya utaki na yango epai na bango kombo na Abraham mais Bible lobi ke azalaki obligé à changer kombo akoma Abraham donc Abraham esaki kombo ya basemite ya bango mindele mais lera kokoma Abraham ndenge Bible lobi ezalaki ke ba baptiser ye il fallait azwa kombo ya bato. Alors nde wana Jacob azalaki na kombo na ye ya mboka na bango kombo na yango Jacob ye pe a changer kombo akomi Israël mais Israël ezali ezali tout simplement kombo ya catéchisme to banai côté ya bango pamba te Israël ezali abréviation is et balobi azoka ngo après litu asala kana wana babombi babo maneni ngunza mokana nzambe mutelo yango ki après litu o Jacob asala na nzambe yango azoka kombo na Israël te kombo ya mapamboli kombo wana ya Israël ezali kombo ya mapamboli te ezali bongo kombo oyo bango bazwaki ye azwaki na catéchisme tozalaki côté ya bango pamba te oeleko ena ezalaki Isis nde mama ya nzambe azalaka lokola Maria Ra nde kombo ya nzambe El nde ndenge bana Israël bazali kobenga nzambe Elohim ou Eloa. Alors tango bakoloba Israël eutika kana Isis Ra nde Dieu soleil El nde kombo ya nzambe nde bazali kobenga bango. Donc Israël na monoko na bangi lakisi nzambe ya Isis nde vrai nzambe. Donc Ra nzambe ya Isis nde vrai nzambe. Donc ba Isis bazali kobenga nzambe Ra. Alors bana Israël bazali kobenga ye Elohim El nde bongo moto azalaki direct na contact na nzambe azalaki bongo Isis. Alors bazali côté ya bana Israël batei bango balobi bino bana Israël soki bolingi boye banzambe il faut bondima nzambe ya ba Égyptien nzambe ya Isis. Alors il faut bosengela bo bana kokumisa ye nde siko bana Israël bakomaki koloba Israël elakisi Elohim Ra ya Isis yende vrai Elohim. Donc nzambe ya Isis yende vrai nzambe. Dans ma Bible loba c'est comme wana azoka na lita kwa ça c'est le kuta. Te donc abunda kana nzambe ndenge nini. Ça dit que ça ko telemela nzambe ya bana ba égyptien. Donc Jacob azalaki ko telemela nzambe ya ba égyptien, siko nzambe ya ba égyptien alongiye. Nde wana esali ke nesika pe haba limbola ndenge makambo ezalaki babu kolimbola be ye moto ya bundaki na nzambe kasi nzambe alongi ye abundaki na ange kasi ange alongi ye okobunda na nzambe ndenge nini te esalaki nde bango bayaki na bonzambe na bango lere baye na bonzambe na bango ye Jacob ayi na bonzambe ya ye il fallait pas atika bonzambe ya bakoko na ye alors lere ye na Egypte
ba égyptien balaki c'est que nzambe wana ya yo ozolanda ya za vrai nzambe te yo esengeli olanda ra nzambe ya ba égyptien parce que okoki kolonga yete. Alors Jacob l'air abundi na bonzambe na ye amoni kete azo kokate nzambe ya ba égyptien ra amilakisi ete ye azali le vrai nzambe yango yepe akotika kambala moko na bonzambe wana esika kani abanaki kokumisa ye ra nzambe ya Isis nde wana bakolongola ye lokola azalaki patriarche na bango mbala moko akomi Israël elakisi nzambe ya Isis donc ra nzambe ya Isis azali vrai Elohim Israël esika kumbola bango c'est le contraire na makambo bato bazwi na nzela l'église balimbola Israël na lokota na bango ya hébreu elakisini soki biso tolobi lokuta na hébreu balimbola mo wana Israël elakisini soki kolakisa te Isis le ra d'Isis c'est le vrai Elohim signification mosusu ekozala te ezali. Alors nde wana to dominer bango bana Israël baye kosalela bonzambe ya bakoko na biso tango basaleli yango eye kosala ke bakoti na kati ya religion africaine to dominer bango pendant 430 ans. Mais nzambe lokola azali nzambe juste aye kosala ke no il fallait pe bango ba se évanger bango pe ba dominer biso. Alors pour que bango ba dominer biso basali mikanda na kati ya mikanda bango basalaki basali mokanda ya bango ya Biblia kuna na kati ya mokanda ya Biblia baki kosala oyo babengi na lopoto la stratification raciale baye kokosa biso bakoko na biso bato mwindo ke barase nyonso eza ndenge moko te ezali na barase oyo nzambe ayebi oyo nzambe akoperaka na bango directement na barase mosusu barase oyo ezali maudit. Alors race oyo ezali maudit nde race na biso bato peut ndima yango tina lelo bato mundo bandima yango pamba te esengele ki ezala wana toza mayele te comment fait ces choses qui mayele mais moto ina lokuta e bongo na bo pétenir so peut ndima yango tina lelo de génération ba kombi ko sele yango bazo et comme le la vérité mais bino bozolo ba eza lokuta matono mingi ndokotana na mituna kitoko nyonso etona teutaki kotalisa bino ete biso bato mwindo torenyaki na tozalaki na lolendo makasi tonyokolaki pe midele 430 ans yango esali lokola nzambe azali juste abulunganisi mayele na biso pute tofuta nyongo ingeta tokoma bazoba lokola mindele pamba te tango ye Jacob alongoli kombo ya ye Jacob alati Israël mais Israël ezali nini abwakisi banzambe na ye andimi banzambe ra nzambe ya ba Égyptien siko ngana kotuna o mutuna bino ko ba journaliste batuna kabilo mutuna te ndenge nini ye pendant kati ya Bible comment mi bongoke les enfants d'Israël ont adoré les dieux des Égyptiens tinde qui faux dieu te mais pendant les 430 ans bandimala qui est comme vrai Dieu yango kutulere Yahweh amilaki sepai na bango tango Yahweh amilaki sepai na bango bakokaki kutu te kondimake Yahweh azali nzambe bakokaki kondimate ke Yahweh azali nzambe pamba te bango bamonaki ete kaka Yahweh wana nzambe ya ba Égyptien azali vrai nzambe baboyi kutu kondima nzambe ya biso ya nzambe ya bakoko na bango parce que ezalaki ke tant na bango esengelaki bazala dominer mais na tango ya biso pe kokaki tozala dominer yango ekosala ke il fallait kaka tondima ke Yahweh c'est lui le vrai Dieu. Est-ce que ça se solanga donc ezali kaka bileko ya tango soki lelo tata tambi yo za mwana muke epai na ngai mais soki naza na nyongo na yo oyebi ke nakoki kokota na ndako mpe na kimi nayebisi mpe bana boyebisa tata tambi ke nazali te na kimi yo meme ata naza na mandoki meme ata naza na force meme nata bana na ngai balekio na bokasi mais le fait que kaka naza na nyongo na yo spirituellement il faut nakomi affaibli lere ka nakomona nani kuna na porte kuna tata tambi boyebisa ye nazali te na kimi mwana muke donc ezali bongo donc to sala ki bango mabe il fallait sikoyo bango pe ba dominer biso yango eye ko sala que
na tango eleko moko ekokaki baye kosala balokuta ke moto mwindo amonaki motakala ya Noé koko na biso moto mwindo wa boti biso bayini ba boti biso bayini descendant ya mo ya Koko Sham ya Koko Sham na kombo yango ezalaka wa te oyo amonaki motakala ya Noé yango biso tozali maudit kasi ba raison yango na bapesaka biso voilà donc au fait wana ezali lokuta oyo mundele asali pour que akomisa moto mwindo na kondima makambo moko akoki kondima te moto mwindo andima bozoba ya suka bozoba epi moto mwindo pe aye kondima yango mais andimaki yango justement parce que azalaki na ba faiblesse azalaki na nyongo oyo azo devoir mundele po ndenge tokosaka mundele pe tango na ye ya kokosa biso ekomaki yango akosaki biso nde tokomaki na baeta wana mais pour comment la kezali lokuta tanga kaka na Bible yango na Genèse chapitre 9 verset 25 à partir du verset 25 kende ndeko na ngai okotanga kuna balobi ke moto mwindo aza maudit yes nga alakela mibambe azala esclave ya baninga siko na kati ya descendance ya batu yango balobi le premier potentat de la terre mokonzi ya liboso oyo akonzaki mokili mobimba kombo na ye Nemerode azalaki mwana ya Kush azalaki mwana ya Kana azalaki mwana ya Sham siko na ligne ya Sham aboti Kana aboti Kush aboti Nemerode nde le premier potentat de la terre mokonzi oyo akonzaki liboso na kati ya mokili mobimba siko mokonzi wana auti wapi na libota ya Sham oyo azalaki na libota ya Kan oyo azalaki mwana ya Sham libota ya bamodi tatatami. Comment tu peux comprendre que bato balakela mi mabe bango ba faut bazala ba esclave mais le premier roi oyo azalaki mokonzi ya bakonzi nyonso ya mokili abotami na libota wana alors que Biblia na Genèse chapitre 9 euti koloba ete que ba noir balakela mi mabe mais le premier potentat de la terre le premier empereur abotami pa ba noir. Donc on peut expliquer mon nini buzalo. Donc pour expliquer yango ndenge nini donc les enfants d'Israël ceux qui ont conçu la Bible ce sont des menteurs qui ne savent pas mentir. Donc loko là le revendre le de siècle ba ki ko vendre. Mais loko te mon ani wana parce qu'il y a contradiction. Parce que bango ba eba kite là ba so fabriquer parce que Bible te pas ensemble te ba créer yango na bato. Na bato alors si ko yo lokola ba fabriquer ki yango na bato ba eba kite ke lokola ba so kosa ke lokuta o bango ba monter ko kanga bango ba kokanga. Lere bango ba so monter Biblia na mayele na bango ba ebi ke bauti na boumbu epa ya biso bato mwindo na boumbu Egypte bango bazalaki boumbu ya biso bato mwindo. Alors si kolera baso sa la Bible il fallait pas beta lisolo wana il fallait pas beta lisolo ndenge biso bato mwindo tonyokola ki bango. Alors lisolo yango ba ko beta yango à travers Nemerode parce que Nemerode azalaki mwana ya Kush nkusu pour être clair donc nkusu nkoso le royaume wana royaume nkusu royaume ya bankoso donc pour nkosu azalaki symbole ya royauté na biso elembo ya royauté na biso. Alors lokola bautaki na boumbu epa ya bakushite donc epa ya bato mwindo nde yango ba beti pe lisolo yango ke moto ya yambo oyo anyokolaki baninga oyo azalaki empereur ya yambo azalaki Nemerode descendant ya bato mwindo descendant ya nkusu donc descendant ya bakushite nde yango ba beti lisolo yango pour que balakisa mabe ya bato mwindo nzoka babosani parce que wana hizo histoire est vraie que bato mwindo badomina kabango à travers les Kushites, à travers Nemerode. Alors babeti pe lisolo yango nzoka bango babosani ke na kati ya masolo bango babeta ki déjà balakisa ki ke bato mwindo basa ba modi omona sika to kokanga bango pamba te okokosa ti suka soki balandeli yo vérité kobima ndesika vérité kobima. Alors ba monta ba histoire tata na ngai po to yebite soki na so kuna muna obani kotala to te penza lingo na mboza lo bona to shite penza na mission na biso ngeta. Alors ndo wana to kataka na bokuse. Alors na tango pour que balongola moto mundo akomeloko na bango moto mundo mental na ye ebeba amona ete asali mutu ya pamba na mokili basali catéchisme ya Bible.
pour que bala kisa moto monde causa rien. Alors le club tozala ki ko devoir bango na nyongo yango moto monde abandi kondima. Moto monde andimi balokuta wana eye ko sala que moto monde aye kondima Biblia. Mais andima ki yango peut facilement te leur bango bayaki awa pour que moto monde andi babasali ndenge ni baye na DDT dichlorodiphényl trichloroéthane poison moko ya makasi. Baye par exemple na pesi ka exemple moko poto kumi ko kata masolo yango. Baye na tina source ya mboka na bino ba boaki DDT sika bato basoki ne kutoka mai na source. Bobi manatongo boy na mboka oyo bazonika kondimela Yesu te. So ba moni ki mboko bato baza resistant ba boaki DDT. Lobi na tongo vraiment et bato bakufi bato ba comprendre bato be bayibi na bango DDT te. Mais ezali ndenge ni sango akoya malema ndenge bokufi wana ezali pambate awana mboka na bino bobo ikondimela mama Maria na mwana na Yesu yango mama Maria abetaka batu na lolenge wana ona basango basango pour que bafandisa catéchisme. Alors sikoyo lera bakomona bongo batu bakufi adi longola bisona bupandimite lobi lera kokende kotea na mboka mosusu mboka wana pebo ikondima ale abwaki DDT batu bakufu lobo kuna tata soki mboka ya liboso bandimaki te ya mibale ya misatu bamoni mais nzambe oyo muto ya ina yango nzambe oyo eza penza foko kebela ye ale batu babandi kondima batu bakota na kati ya christianisme bongo donc nzima kolo Yesu lelo bato zolela ba tata batu basila ba mindele ba boma batu avec les sortilèges mayele mabia bandengi nyonso et puis ba la balokuta tata balobi omoni mwasi moko moso komoni sanza ebimi pa bino bimi makamate bogota milobi tuna papa na ota tata ba kobete la yo tuna yetala makamunguza lobola lobi eza lokuta yo tuna yekaka tango basango ba ya ba beti liso balobi omoni na sanza mwasi moko azalaka kuna na sanza amema ekolo avanda kuna libela pamba te akendeki kosambela mokolo moyenga mokolo mokolo tango ye akei kosambela mokolo yenga mokolo ya nkolo bakanga ye bakende kobwaka ye kuna na sanza avanda kakuna na sanza libela tata tuna kaka papo ya boti bino ngai kutu te tuna yo bandeko bazolanda biso bayebi makambo biso nyo moto mwindo nyonso tu oyo abotami dans les années 60 ti 1400 oyo degoka wayaka ayebi keza bongo que donc c'est quoi surtout pour que ba créer pour ça qui na calendrier na biso pour que ba la kisa église catholique pour que elle kisa que dimanche ça mokolo ya somo ba créer ba lokuta nyonso tu wana tata na ngai somo ekoti batu alors ba beti lisolo ba lobi communion ndenge za boezali makila penzoto ya nkolo Yesu. Donc communion wana tango Yesu akufaki bako nzoto na ye ebalukaki mapa pe makila na ye ebalukaki vino. Siko ezalaka kaka kuna na Vatican mbula na mbula esilaka te. Siko bazwela kabiso bandambo baya kakopesa biso yango na tango na biso ya kala bakopesa yo communion okosimba yango te yo kotana kaka lolemu sango ifuatia yango na munoko na yo mundo koki kosimba yango te po nzoto ya Kristo c'est normal isa vala nzoto ya Nzambe et puis soki batio yango na lolemu kotafuna yango te so kotafuni yango tafuni nzoto ya Nzambe donc il faut otika kaka yango na lolemu elimwa kaka ndenge wana soki kuyo na mabele yo mabili kambo okozwa yetumbu yopo kokende kuyo na sanza ukulanda mwasi wana azaka na sanza pamba te okwisi nzoto ya nkolo muza lokola zobela vele na suka émission donc masolo osongela biso mbalasima to kobetela alors à partir ya balokuta yonso tuwana et puis na bosana keloko moko na sukisa yambote yoli ya nkolo oli ya nzoto ya nkolo il faut osala ntubela okay koyebisa sango lenga na zaki mwana mukena ke koyebisa sango Pierre escroc moko batiaki na bikuru kuna epa na biso mundele moko bokomo na sango Pierre il faut ongumbama epa na ye obe tata lobola binga na kombo wana ya bosoto wana na kobeta yango te kombo ya Nzambe po kombo yanga ya koko nanga lobola ekomaki deja kombo yanga lera ba baptiser il faut pesa kombo ya Nzambe obino obenga kaelo preno na tango na biso tata mbikele kutuna papa mobuti na yo akwibisa okay tutuzai kobenga yango nkombo ya Nzambe bino bobenga yango lelo preno mezaki nkombo ya Nzambe abenga na kombo wana yebisanga masumu yo salaki
siko na beti nda na kozala genou confession tubela sango na ibaki 1 franc ou ne pas ya papa na ibaki biscuit papa na tuzali koteka biscuit na iba siko na so masuma na bosani masuma ko apena zaki mwana muke masumu ezali na komi ko fabriquer akopa po il faut la kisa masumu ezali na yango ebele so ko sana lisumu te donc ça na problème pas ya sango il faut na komi ko fabriquer masumu siko sango ayibiso alobi na masumu salaki na oyo salaki te nzambe asili ko limbisa yo ekende ko sala mariano sako mbala nsambo tope mbala zo et na tango wana mutako akolimbisa masumu kaka mondele po tango wana basango ya batu mundu bazalite kaka bango le peuple élu de Dieu. Alors na balokuta nyonso wana moto mundu andimaki ke ezali na peuple moko boye ya nzambe biso tozali bana ya nzambe te tala ndenge christianisme fanda et à partir de là basala makambo ya minene oyo esalaki ke moto mundu aza même pas capable ya kosala lisusu ba recherche. Ce qui moto mundu a inventé invention wana ekozaka kana kombo ya patron na ye lokola lelo net na rati linette boye linette zoka moto mundu moto asala au matin na voiture moteur explosion moto mundu ayibite kezali ye moto asala ki yango na Amérique au matin ascenseur moto mundu moto asala téléphone portable moto mundu moto inventa formule wana Monsieur Simpson bato mundu bayebite. Alors pour l'année parce que ba komaka déjà ba esclave biloko surtout bango basalaka et komaka na kombo ya ba patron na bango wana tokati na moni biloko nyeso bango basalaka ekoma ba patron na bango bande ko balandi sika bozolanda biso boyi bayete émission au continuité nango ezali pamba te ngunza lobola to sukira presque na motuna moko même motuna ezali belepe akomi peti na suka te kolandela kaka TV ezali ngunga to bandi bondo kolanda biso chaque samedi na ngunga ya pourquoi à partir de ce samedi so bolandi biso manaka na biso komi chaque samedi bondo la sona ngunza lobola en 30 secondes le groupe c'est numéro na bino téléphone et belé bande kolanda kibino ya mboboto ya mamiso samedi biso na babenga ko to na mituna matondo mingi bande kolanda kanisi wana to pesi kaka a tatata matuna kibiso pona ni biso batu mundo to zonga simabo to zala ka batu to zala ka batu to la kisibino ete la tango tozalaki na Égypte antique biso nde tozalaki likolo ya midele tozalaki kokonza bango. Alors siko tango ekokaki ete tofuta masumu na bango po tokonsaki bango na ndenge ya mabe eye kosala ke mundele aye ko fabriquer lokuta moko boye et puis apesi kombo ya lokuta yango la parole de Dieu liloba ya nzambe. Alors bato mundo lokola tozalaki redevable pa na bango na mabe obiso to salaki bango toye kondimake buku na bango wana basalaki yango nde liloba ya nzambe nzoka kuna na kati ya buku wana atie balokuta tina niveau ya koloba ete biso tozali race de maudits moto mundu azali race de maudits. Alors là moto mundu andimi balokuta on surtout wana yango to koma na niveau biso tozali. Alors sikoyo ebele ya makambo oyo ye asalaki pour que biso tondima na émission prochaine tokotali sabino yango pe na émission prochaine tokotali sabino lolenge kani mundele akomi na suka na ye pe lolenge kani biso toko récupérer position na biso ya bana 100,000 pe na nyonso wana boko comprendre que na biyamba o bino bovandi ezali bongo biyamba ya lokuta malobo balebisi bino kezali liloba ya nzambe ezali liloba ya ba escroc. Alors to kotel sabino pe lolenge baki ko escroquer biso à travers maloba wana kimia ya nzambe ezala matondo mingi na bino bande ko bolanda biso bisika ebele sengo pesai na kolandela mitune zaki ya biso biyeno zaki ya munza lobola botika la brancher na TV na biso nego spirituel bondo kolanda be mission mokolo pamba tene to bandi boye mikolo nyonso bomundo zo be mission nde moto nyonso alinga kota contact na mission ba yido totelema ba numéro zali affiché benga biso na ba numéro na to koyamba mituna na bino to komisa ngopa ya ngunza lobola nde kimi nzambe zala na bino to kotani na poso oyo ezali susu.